Linaye na zoe bangoti na mokili oyo. Jeune moko abimeli biso kaboy mutazaki pembe akomi bois noir. Aya sali émission na moko ya bandeko pe na linga mingi na pesi mbote. Alobi babuso banaye. Mbala moko alobi keno na komi goloa boya mbanga. Et ba fanatique au conscience eza na placité. Oyebi kutu hein? Lobi kutu na moni ke na moni monde ya bagolo eza monde hypocrisie hein. Oyebi na bato baboya kokena nu analyse. Bato bafingaka nu analyse. Lobi na moni bango na live wana na kamwe. Bato bazo tinda bakado nokola na ya kiliboma. Bato bazo mata to yambi yo. Me bato babosani ke papa. Ngana linga atongo lobaka na mo accent na yo wana. Zela na koya wana ncho. Koya wana. C'est vrai que bato moko conscience zate. Ezela ndeko bandeko tout apoter live parce que live ezo bege ngana na 1 heure biloko zo bima awa bo profiter nango bo kata bocha n'est-ce pas bien. Toujours quand ndeko na tout apoter live toucher le cœur d'équipe pour et ça la bien live est sécurisé. Bateau bokabaka na lobby bien bateau bokabaka bo sécuriser live oyo c'est très important. Seul live oyo nzamba landaka. Et parce qu'ils ont la mafingate et surtout critique à bas musiciens et zalaka. Mais tout chaque vie privée na bangote. Merci beaucoup de qu'on toujours quand. Oyebi ke nami tuna kina ba question est-ce que papa Hervé a vraiment est-ce que papa Hervé a vraiment la chance ya ba fanatique oyo makokoma na niveau ko beta karana ba makambo moko ezanga tina balobelaka makambo naye. Est-ce que a combien déjà na niveau ko ba fanatique ya marque ya bongo. Oyebi lobi ndenge ba oyamba défenseur ngo njungwa ya nokola noko abunga kisi kwa monani. Olobi ya nokola noko moko abunga ki zala na zoya njungu ko pesa commentaire te na zoya sikopo ko pa place na. Ya nokola mutu moko abunga ki na famille aye. Yoka ne ba oyamba ya yoka bien. Noko na abiso de défenseur na abiso mame okenda wapi de défenseur noko na abiso papa e bosombele ba biere azongi tala ba jar ba fanatique. Oh bandele lokwana ça c'est fort bandele lokwana il m'a de London sans conscience quoi. Fanatique moko boko comprendre te ba jar nini noko na abiso de défenseur noko na abiso. Aïe, 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 opela. Encore besoin de la Césareka. Bamoni les défenseurs, nous avons non qu'on a bango abungaki, nous on a abiso les défenseurs, to ya ambiyo nous on a abiso et okenda wapi noko, moi na keno sombe la noko bière azongi non. Quel genre ya fanatique? En tant que lobby ba yebi bien que papa Hervé a l'équipe na émission. Au leba lobby la même émission ya papa Hervé. Mais bango tout ba memami ça dit même yé moko défenseur en place avant njungu amoni penya ke oui accompagne que soki na lingina ya ko sakana bat na ya pa ba golo na ko sakana esprit na bango. Quand est-ce que golois boko koma dire un esprit si qu'on a bana basi misusu ndoko na biso le défenseur ke na wapi ko noko et ça le mikolo noko comme bois noir bondenga ni noko kota ki zama ton ni noko na biso le défenseur noko na biso. Wana siko bana basi nde ba lo babongo wana siko mibali masa noko na biso le défenseur noko na biso kenda wapi te ubeli noko okomi point noir oh quel buzoba quand est-ce que Gaulois na lobi ba Gaulois no sauté mais quand est-ce que certains Gaulois bokoma na esprit noko la babiso ba o ba live sala ma rebelle kuna njungu lelo nazana nga clair na batu nyonso ba live Irma salaka ba live ba tapotage kuta koluka lion yakate mama Bernice na Gaulois forever aluka batu kuna ba yakate Belvedere aluka batu ba yakate mais muta uti na yepe bozo mona ke mutu azana problème ya makambu ya famille même ten clair na ye ebungi bo comprendre ke mutu azana ba problème. Mais bon saboter émission ya papa Hervé pour pe sa valeur na un individu moko boye ayeba ni position te alebino wana noko da abiso de défense noko da abiso parce que bo neni pour ça ndenga nini ya batu
nayebisaka batu sok fanatique alongwaka ki fanatique te ako quitter famille mais atikali kan artiste de même que nga nazalanga na famille gauloise te nakina na balive na bango te mais j'aime faire rigole njungu yo yebi so na lobeli yo ke nalinga faire rigole te na makasi nga na yebi papa soki nga na lobeli yo ke njungu nalinga faire na kosi na nga yo j'aime faire rigole parce que na koli na makambo na ye eza difficile mais yango te koempêche nga soki artiste mo asali makambo mabe nokoya bafali basali makambo mabe naloba ke fali asali makambo mabe non mais bato bazoyeba te kodifferencie batala nano moto yango azoya auti wapi na nga mongo place auti asalaki nani mais bazoyamba ye nazoyebi biso na minto njungu golo bapanjani bamosusu balobi baza pour bamosusu balobi baza contre bamosusu balobi bomeka bomemamaka bongo na mitunaka bakeso bomemamaka bongo pourquoi golo azokoma na niveau ya kobetaka bakarate na baindividu lokola bato ya bongo même iposo ya couleur et même poso nzoto nezolobela bino eloko moko te ke fois soit délivrance hein? Même iposo nzoto na ye ezolobela bino te ke mutu azoluka mbongo même iposo nzoto na ye ezolobela bino te ke mutu azoluka mwasi ya vi na ye soki mutu oyo azo-ignore même place auti bapesaki 1000 balles bongo place oye yo ndimi kozwa biso moko tovandi kutu bambula na bambula libanga tozwaka te mbongo tozwaka bongo yo nde mutu oyeka kozwa libanga rapide faire nini wana azolinga faire apesa ye 1000 balles est-ce que njungu sikona omitu na bakeswa bazoyamba les défenseurs na ngamba bagolo est-ce que na ngamba bagolo ba défenseur bazate na ngamba bagolo ba défenseur bazali o ba défendra pas pervers o ba lobelaka pas pervers na ngamba bagolo ba sorte nyoso bazali batamaile bazali bazoba bazali banduma bazali basa mabala bazali nyoso baza parce que les défenseurs on a nani po bakisa nini na kati ya groupe ya bagolo ndenge bazoyambe na bana basi penye na comprendre te soki baza faible bana basi baoyambe ndoko na biso les défenseurs ndoko na biso le défenseur oyindi boye ndenge na osombelo Carolate yoka na wana ba promettre njungwa ole ba promettre mbongo ba promettre ba osombele mafuta ndoko na biso les défenseurs oyindi boye et les défenseurs oyindi to osombela yo mafuta et to kena pe basa le bible les longues wana siko ba promettre ah c'est ah Zambé un jour vous comprenez ngai njungu komatisa mutu te soto siso kati un jour vous comprendre ba message na pesaka papa Hervé ba concert ezobima ebele njungu ba concert ezali ebele ezobima mais bato bazo lemba na kovana makambo ya faire gola ba concert ezobima ebele ba activité bimi ebele obino bolukaka yango wana eza wana mais bayebisi ngai mpo ngai atala biloko na bino te ya biloko batala bapesaka nga kaka bayebisi ngai ntango aza gaulois mais en même temps babengi ye ntembo ya Falim tezobeta na telefone na ye njembo ata oui sadi babe nazalaki wana yo mo mpo ozalaki oh est-ce que nalala na internet nga atala babilo na bino te babengi ye chombo esone mais faut comprendre que mutu azoluka vie chombo ezosone me na njembo ya Fally Ipupa me na munoko na ye alobi ki akite omona te ke mutu moko azosala makambo bien calculé ayebaki ke papa Hervé akosala émission akoleka na France 24 ngai funa bima pona kobelisa actualité wana mais bazo comprendre gaulois a comprendre ka TG ndenge lekaka bozwa G ma comprendre na bango jeté ce que tala nani mutu lobby plus de 2 millions ce qui 2 millions de personnes papa c'est stop ozana munene fungola caméra prouvez biso que bazaki 2 millions de personnes ozana s'il vous plaît ozana munene prouvez biso que bazaki 2 millions de personnes s'il vous plaît monsieur soit soko pese lengi na zui parole live pesili Kala Njungu oui kokata na live tena bimselo azuba te papa prouvez biso que bazaki 2 millions papa
soit t'es à lapsus, soit t'as prouvé bicho. Bon, nakolo beza pese link. Mais nayebi ke nombre ya bato bazalaki tellement ebele. Papa, au moins c'est toi mi balé beaucoup fait ça bilingue pas maté. Oh non, mais ce qu'on a lobby nini. Et ça règlement ya live egenda. Si on a lobby na oloba nini. Zonga na mukegas. Ngai nakitisa muzeki ndingu awa na nzungu. Po aboya ko pese. Po aboya ko pese lengi. Oui. Bando na ngai azo continuer mais tout tapoter nano, tout partager live et au ça la bien. Question na ngai monsieur César par rapport il y a émission à lobby na France 24. Ngai na yebaki. Ba o ba benga nga na prouver na yebisaki bango. Que na pogwa lelo papa vers Rosala na France 24. Nga na yebaki. Yo ogongo loba nini parce que batutu bazo lobela ngote. Yo 8 ans na nzumu on a pêché occasion solo lango toyoka. Lobaki nini elekaki ndenge nini po biso tozwa makanisi toyoka ndenge nini elekaki parce que bato babeti kara bali kolobela ngo te yo zwa occasion wana maintenant olobela ngo po sinon te bino nyonso bokoza ndenge moko bobeti yango kara. Ah oui. Je pense que Njungo, merci pour la question. Na lobaka déjà zalaka basoué nanga même temps yambanga na live na yo na lobaka ngo ba niveau papa Hervé Angwana et noko kendaka na ba live ya basango azotuna ka ewe razanani gigola kufa indeni nini non eza ba place o artiste fois kendaka yango wana soka longo kuna kena ba chaîne mususu o yebani wana ba niveau na ye. Je pense que pour moi passage na ezaki tellement bien et à dévoiler qui secret moko kolobela biso ke azana featuring moko na française moko et na yebi kombo na yete ye moko ya yebiye à propos aloba kike Barbara non pesa ikombo te mais d'ici là ezobima Barbara Bravi bon pesa ikombo te pesa ite mengande na amone zaye. Alors aloba kipe azasus na featuring na moko ya ba mikolo na biso na nenga Congo bazaki na avion. Je pense que Xavier Bailo et depuis papa Hervé azala papa Hervé nan bayemba te. Je pense que Zaye parce que dernier muto akutai na ena. Donc tout le baké lelo alongoli ide wana ya kalazalai na ngoke nga ba featuring wana funa saka ba mise na ngai alongoli yango parce que il y a de cela bané aloba ke ba featuring ya osala kaka na ba mise na ye. Est-ce que musique oyo nga sala wana o penser ezali rumba to za musique mususu so les musique mususu donc a changé peu à vie parce que l'homme est appelé à évoluer. Le loi a changé à vie qu'il faut mettre ta musique mususu toujours rendez-vous. Bon eza loko moi malamu. Je pense que toza batu njungu okwaki koloba ke nga na kosala boye te nga na oyema na français te. Mais nenge mokili etambola eko permettre kaka yo un jour kotaka na français. Eza nango mabete. Eza kaka parfois kibomoto ya mutu pe tango elobaka toza batu. Okoloba likambo moko moyebi te liboso nango ya ndeni. Ya nokola nde batu musu baza koloba ke nga na kokoko ya na ya poto te malili trop. Mais condition à vie en Afrique et même na poto à supporter pe malili ya poto. Je pense que pour moi eza likanisimo malamu soki lelo azo sa ba featuring ya bongo. Azoyema na français. Oui, na rectifier. Alors, il faut commencer à featuring, c'est inspiration ici. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui. Donc, est-ce que Lelo, tout le monde qui est inspiration, comme aussi là, yango à recourir à featuring, ou bien, pour la bande de quoi, on a prouvé que Eza Barbara Pravi, dans le but, ndenge na zomona. Na lobi te za bongo ndenge nazomona eza Barbara Pravi na lobi ndenge nazomona. Merci.
Bon, Djungu, ba question mosusu vraiment en tant que fanatique. Na kokokota te na mutu ya artiste pona yeba pourquoi lobaki bongo ke soki na komo yemba na français c'est que inspiration sile. Parce que na yo bimsa bilo mosusu batebele ba kompananga te ba yo loba mabe ponanga. Mais pour moi, je pense que question na Djungu mokolo ozwa chance okuta na yo tu na pourquoi lobaki bongo ke inspiration sile. Mais nga je pense que inspiration zana nous et ko sala elobeli kaka ko sala ba méchant ndenge zala raba na wenge. Pour moi, na kokapenya kokota na muzindo a question na tenjung. Mais pour moi, koyemba na ye na vie bailo e sala bien. Masaranga Yves Ngwidi na monyo Masaranga pasteur. Ah voilà Masaranga pasteur. Ozomona. Pour moi, koyemba na ye na vie bailo. Je pense que ça vie bailo. Pourtant lobby que tozo qui je pense qu'avion dernier vie to kuta ki na ye dernier mutakuta na ba vie no c'est Xavier Bailo. Je pense que... Mais, oui, vas-y, dans la question. Oui, je pense que ça, l'ikanismo à Malamu, Baï Manavé Baïlo. Je pense que après ça, qui dit moi, extrait à code 16. Et à Yemba qui peut moi parti, moi à Mouké. Na mona qui est même na émission, le baga qui n'a soif à Koyemba Makas. Talaka Touni, journaliste, c'est ce qui n'a pas baksa sunje, mon journaliste à l'habité, Tikana. Je pense que ça qui n'a soif à Koyemba. Et nzembo wana pesa bien na sepel na ngoma ba parole les awana na senti déjà dimension ya likamango ndenge ezoyela malgré nde kombo nde album ezo convaincre ngate pourquoi ba pesa ngo code 16 nde ezo convaincre ngate ba jara ba nzembo wana ezo bonga te album wana ezana kombo code 16 selonga kombo ka album nde ezo convaincre ngate ba changwa ta kombo mususu po code 16 ngona mundi jezo kina ba dimension moko ke no rola soki mutabeti mutu code 16 ce qui m'a sali le code cherche ce qui n'a mon déjà non ce qui mène à quand même numéro à bureau mon qu'on a est-ce que par deux est-ce que papa va changer combo et album te pour combo kaka code 16 on a batebele ba memi on a ba formule moi mabe et comme qui ba sala ba code ça pas bébé ta moto et chaque code cherche et pipi punga balingi ba boma moto code cherche to ko boma mutalinga ba la code cherche non nazolinga te dimension album wana ezwa combo o déjà ba fanatique certains fanatiques bazo bebisa bazo salir hango déjà après zo hango sus o chango na album non na ba na kati ya interview ana Chirigola baki azobunda kaka. Est-ce que tu penses que Lelo a continué Bunda ou bien a commis dans un comité? Pourquoi le bagage au monde? Est-ce que vous comprenez qu'on a sens ni? Bon, Ndjongo, aza artiste. Tant on a koufité, tant on carrière n'a nécessité, c'est kazo bunda. Monde de musique est facilité. Bala la rana ba critique, bala la chaque jour ba finga maka, chaque jour ba critique bango. Ça dit que azo bunda. A bunda asala likambo moko, o ya sala ka toujours ya bien. Azolinga album ezala ya bien azolinga kombo na ye ezala na po ça dit artiste ape mara soki atiki soki na tiki te c'est kazo bundaka toujours je pense kalobaki ke na bundi pona koma na Cor Arena et ezaye mutazoloba amiyebi pa koma na Cor Arena lobi nango to mona ye na ba stade lobi to mona ye boy ça dit azobunda et ça nango langage moko dérangeant kingate na yebi ki azobunda vraiment parce que monde na bango za facilité bartiste nyonso ya Congo surtout ya mboka na biso pose la kana succès banda bango babimaki si lelo za kana succès soko bunda te Ndjongo ba kokate musique na biso Congo za facilité et ça pour na yo ndenga zo continuer ko bunda boye lelo toloba promotion et fungwami officiellement parce que la chaîne France 24 wana a déjà ouverture à munene. Très bien. Yo pona yo faire gola kende ko communiquer na banani to azoluka nini na France 24. Oh, je pense que vrai parcours na ezala ki pona activité na ya les 4 parce que moi banda ki ayaki penja ko assurer ba fanatique na ye que d'ici là ba bien ko sila. Si on a des places où on a mon qui moi ja tolo ba bien fallait pas assurer que babie aussi là fallait le baquet
ba fanatique bosomba ba billet parce que soko bandi ko assurer bato ba yeba ko beta ba calcul ba canceler ti papa Hervé muta ko so ba billet sur sang jorande za bongote. Mais je pense qu'aza mutu tant to lobaka na ba émission to ba lobaka na ba émission phrase pero ke najar mususu mais asira ki ba fanatique ko lobake ba billet aussi là concert eza bien les bien ça dit aye ko assurer que concert ezali. Je pense pour moi et namona ki aza tellement motivé na yebi ki a prometa ki pe ke ba surprise ezali ba tourner ke même banan o bazali ba invité na yo abombi bango ezali kanisimo malamu ko bomba ba invité bande to tapoter live ezo bloquer ma casque ezali kanisimo malamu ko bomba bande zela baba zela banzungiste s'il vous plaît là on a tapotage ezo bouger te live eza kilo ma casque s'il vous plaît toucher cœur d'équipe, abonne-toi, partagez le live, ça bien. S'il vous plaît. Tu vas avoir 12 partages et ça m'a bien. Voilà. Merci beaucoup la famille. Montrez-vous que vous avez un abisso. Toujours tapoter, toujours partager. Après, tu as quelques-uns. Après, tu passes un abisso. Merci beaucoup. Yeah. Toujours Gaël. Ah oui, je pense que... Je pense qu'à Siraki Batou, qui est bien aussi là, d'ici là. Et... batuna qui ba invité na ye oya ko ya mana concert abomba ki bango aboy ki ko dévaler bango na éviter sur les Irma de London na éviter sur les Mama Djibril na éviter je pense que les appels kanisia bien ko bomba ba invité et ça la péjar na rolinga nga souci na nga papa Hervé ba invité na yo bazala ka trop ba congolais te to mona ba miel alias te to mona ba miel de santé. Lequel a biso moi bâtiment to monate. Batouana nyos ba produit fini wana, pardon papa, un esprit a bien. Ba miel alias te, pardon. Bosa nanu wenge. Nga pona ngai, abima nanu na bande kone a wenge. Azala nanu, asala moi eloko mo ata moi bâtiment ya sika wana. Kaka ko zila biso ba bato, doko ba JDT, ba nani te. To mesana bango déjà, to yoka bango déjà. Ba invité wana ka ningo bombi bango papa Hervé bazala moi batu moko boye oyo ba osala surprise pona batu ba produit fini wana ba email alias ba de ba produit fini nani suna alors Lelo c'est là na France 24 tout le vrai à l'école lobby depuis lobby ti Lelo silence. Qu'est-ce qui fait que émission nene nengwana ezala suivité mais soka legali pa ya sango nde bato ba Kongo kata batindiki et puis pourquoi bino yo za Gaulois juste comment aller qui a fait rigola mais pourquoi certains Gaulois voilà pourquoi certains Gaulois tiki na bango et puis cagnotte zo salama ndenge toujours mona na réseau bato bazo belela pour que basa cagnotte bato sala te mais lobby et bokabeli nani les défenseurs bakado basali en kutu challenge mais nga nazo yebisa bino ke nakoki kozwa 3 fois bakado wana awa na nzungu 17 lions na journée moko c'est faisable. Est-ce que bato bino bokoka contribuer te na challenge ya cotisation zo salama ke kokendo pesa fanatique moko alongwaki epai ya pa alongwa warrior mwa kala akomaki spiritas alongwende spiritas eloko wana ezoko échapper bino ya bozo monika na casquette ya warrior alors que alongwa warrior depuis kala akomaki na spiritas lelo non il y a eu lobby officiellement a commis Gaulois. Toujours grand niveau. Je pense que dans le barango de Jean Djungu, ndoki ya Gaulois eza ye moko Gaulois. Mutu oya bomaka Gaulois eza kaka ye moko Gaulois muta bomaka Gaulois. Pe batu o bazo sala contre campagne inconsciemment eza ka bango moko ba Gaulois. Parce que quand la émission, au moins Njungu, nga so ba sengi nga na ba Gaulois nyo mutu o nga na ko teka na kisi na teki ya keni eza Mgola. Mgola. Oui. So ki ba teka ka batu Mgola na ko teka yi.
na oteka ye parce que gola nenga za ningwana aza mutu oyo aya na esprit moko le parfois yokanga ça oyinanga moi je m'en fous aza na esprit moko boya serpent gola gola ye alingaka bajara bato ndengwana après ake na live ya na pesi ñu analyse mbote ake ovana nokola mwana malamu biso to yambi yo nga salaka loi osalaka loi na mboka ni mutu sentiment gola mais soki batekaka bato gola ebite batekaka bato wapi na France na kioteka yo faut kende parce que soki lelo makambo oye mati boy ba gola wana ti abosani neke papa Hervé azana auti na émission abosani makyo ye embrasser mutu encore rie aza mutu ya matalana akyo embrasser mutu moko boye oh mais non gola njungu fona teka gola merci Schiffer fo mama Rita limbisa ngai gola fona teka ye comme ayebisa ngaka aza Mohamed na oyeba nanu force na ye fo kende na mbeka parce que azoy ayambi ye mutaliboso po gola aza serpent njungu ye mutayambaka bato mutaliboso nenga yambie yoka nenga zoloba ndeko nanga de défenseur umelie oyebi ke ti ozalaka kuna tosepelaka te oyebi ke yo na gouve kosimba wana gola epanja makita fanatique sans conscience oui azosape classement nazalaki wana soki na okosele makambo akontredinga aosala classement oyebi ke yo les défenseurs ozala na 9 gouve na 7 général Belvedere na 8 comme ya beta bali ya bando classé batu ndeti na match amona ngo pe aosala malamu anasuka lobi transfert les plus chers buzoba likola buzoba mais abosani ke papa Hervé abimi auti na émission oleka yebisa kutu ñu analyse parado kata ye rapide biso photo pesa émission ya artiste mais ayambi na suka transfert les plus chers ya mbongo nini na yebite soki ayambi comme gola zalaka pembe na mona kinde ko na biso comme bois noir je pense que transfert les plus rapide ya mafuta yo ko kabela ye crème ye fois bana ko pakula comme na rola yo pas d'attaque personnelle de merci père. Vraiment, c'est regrettable. Wapi ba fanatique baza nokola ba biso ba oyo, ba 16 boy. Wapi bango. Bazalaka kaka balingaka kaka honneur papa Hervé. Wapi bango. Ata bokosela nga ba makambo. Na talaka bino na miso. Est-ce que vous comprenez? Mutu abomi actualité wana tokolo bango nani. C'est les défenseurs na ba disciple na yo bazalaki na ye wana na ba yaki ko encourager ba gola surtout gola protocole ya munene démon. Gola njungu limbisa ngai gola za vrai protocole ye penja avanda ki wana ñu analyse yo kitsa ete pa ebiki gola protocole yo kaninga zolo ba yo robeta na 9 gouve na 6 mususu na 7 aleye gola koma za warano akokende mama aziba biloko na bango wana ba njambala yaleye mutakozala nganga c'est pas normal mes frères wapi place ya artiste wapi bato bako défendre artiste wapi bato bako lobela artiste sans ko kota ba distraction buzoba na minute siko bakabwani quand ya ba Nathalie Chichina ba sœur na biso mususu wana ba lobi bango bako yamba les défenseurs nanko côté au parlement baboyi siko suka nango nini bako finga na susu toza na posa basanga na melelo bako finga na susu mutu moko ko distraire bango mais mutu apesi siko mutu afongola ki les défenseurs portent et ça gola gola warano juma lisusu na suka kombo na yewana yene mutafongola ke porte mama Rita limbisanga yene mutafongola ke porte amone pe papa papa na mono kale papa papa les défenseurs manqué biso les défenseurs de gros manqué biso défenseurs biso ba golo zaki na posta no les défenseurs gola yene penja zaki na porte papa yena chassé les défenseurs muta yena chassé de go manqué biso les défenseurs biso na bagolo to ko raté toujours ko raté biso bagolo to ko raté les défenseurs penja oyeto yambi yo ngai les faiseurs de loi net soki nana noma e kaza les faiseurs de loi et loko zo boma bino fanatique azo linga koma na place ya bureau ya artiste yango zo boma bino yo kanisi les défenseurs akimi
et pas ya Fali to et pas ya héritier pourquoi alinga comme na place bio ya ba bureau non vous pensez que même aye pas bagolo ba opc temps wana ayebi bagolo ngo bien te aya na talisa ye na pc cour bagolo zande akene retourna Marlène Kasanga journaliste o aya na live ya Sénat président Sénat na pc mbote aya yoka pe ba esprit bayaka bango bayaka bongo aye akuti bato bavandi ole aya ayebisa bango ke non bandeko na ngai naza journaliste nalingi nasala boulot moko na bino soit nasala promotion papa Hervé yoka nenga zoya bandeko na nga bagolwa nga Marlène na ndeko na bino boyamba nga Marlène nata golwa ya tongo nayebisa bino nga papa ça dit ozomona ke mutu mo na flatterie bango bayaka ka bongo bango nyonso bakoma ka bagolwa nga na Marlène Kasanga na ndeko na bino boyamba nga siko tango balataki ye siko place à comprendre que non mabe koti oh bisho mabe koti makasi ça dit bango nyonso bayaka kaka nga na za golwa oh mais na comprendre bino te yoka na stratégie apesa ki lobi po aboma ka actualité alobi bozomona tene na zo yemba nzemba papa Hervé sans bagaf oh est-ce que biso no so yemba banjemba Fali to yemba banjemba héritier sans bagaf ba fanatique sans conscience M gola vraiment il m'a delon lim sanga M gola fo akende fo ngana tekai na ba force na merci njom Très bien. Bandeko to tapoter parce que conseil nini yo 16 okopesa bandeko pona cagnotte oyo ezosalama pona achat ya ba billet tout ça bato bazokopesa te mais bapesi bakado oyo nazotia bino motu moko alobai na nga na message atiki na nga message nzungu nano zwa 60K ya bakado te nakotia bino défi nakosala live moko na ozala nga moko bokokonte banombre faut boye confondre lionceau na lion te voilà lionceau aza bébé lion aza lion pourquoi botienga na défi nakosala live bokongona bomitungisa te combien baza na fenêtre naza na 873 personnes baza na fenêtre nzela nazotanga kombone te mpona protéger ye oza na Nantes na re ya trame ozozela trame olati chemise ya bleu merci Schiffer olati chemise ya bleu na pantalon ya noir mais doudoune na yo eza ya pembe oza na bonnet ozela trame voilà. Ici c'est Gola vraiment les qui n'ont qu'à au fin no ga pardon. Voilà. Alors merci Schiffer palola ngo et ça la bien. Alors 16 ouais bozalaka na ba Gaulois oyo basala pe ba panel et bani mais vous soutenez bango lolenge wana te eza kaka elengi ya mundimi ya sika oyo eza normal mundimi ya sika boyambi yango pesi force wana to akota pale kitoko to ezali mpona soutenir ye ndenge aza mpe na ndenge ya Congo wana situation ntango mosusu ekozala mwana na difficulté et permettre ye mpe à sauver parce que na talaki te babina nga ke azoya mpe 1000 euros ya bakado Njungu zokanga oui papa nazoka nalobaki yango deja Njungu mutu oyo abomaka Gaulois azaka ka Gaulois moment oyo un vrai Gaulois c'est le bango ba komisaka ba vrai na ba faux ba conseil ezebele est-ce que mutu oyo makanisi na yezo raisonner ok okabela les défenseurs bakado
Vome kou na kende ata na Gaulois forever. Ou soit na kende pa Irma de London. Ou soit na kende pa ya président Raïs. Na kende otindele ba cadeau na babalusi ngata na mbongo. Vous comprenez que ngana lobaki ya ngonjungu. Baza batu na kata monde ba Gaulois et ana batu mususu baza wana. Conscience eza na ngote. Chifer, moi c'est Gitoko, moi c'est Apua. Ça veut dire que babosani na bango ke moment o toza nango oyo, moment o eza na 4 concerts mobimba. Un défenseur mora bimi directement boke ole boke na bino atana mama Bernice kuna azo fongola ka live na Gaulois forêt bokabela ya ata ba liongo. Bella cœur, la légende. Bokabele ba liongo ba balusango atana ndenge ba système basala ba payer ba billet. Boko kabela un individu oya finga artiste na vous comprenez na lobaki yango déjà njungu mutu oya bomaka Gaulois eza kaka ye moko Gaulois bako boma yo bako sasa yo en plus bato basala ka contre campagne pour na papa Hervé d'abord eza bango moko nanu ba Gaulois na misusu na so mona wana en plus l'hôpital ndenge ba mataki na sa contre live ya nous analyste azwanga mabete. Mais tala ndenge ba mataki nokola ba puku. Mais na ba live ba finga kanu analyse hein. Tala lobi ne ba mataki. Na ye moko président na bango Gola. Encore rien warano. Encore amona ki moko komi bois noir ya ça teint clair. Fa mata po expliquer mafuta ni fo baba na ko pakola ba mibale. Amati pona ko lobela yeke non tozana yo bakado ezo yaka bakado ezo sopana. Mama Bernice kuna zo luka. Bat batapote bat batinda bakado. Kuna Sena azoluka batu batinda ta bakado wana nanu na mona na ngate na live nini ya Gaulois oyo Gaulois azwa Lyon atindela ndeko na ye Gaulois nana mona ngote Chifer la force tranquille nanu na mona te njungu naza awa balakisanga live nini oyo ya ba Gaulois ya ba mama na biso ba Bernice ba Irma ba président Raïs to na parlement ba mona mutu moko ya atinda ta de Lyon ba Gaulois bolingana kana bino te nalobaka ngo même na njungu balingana ka te njungu super la force tranquille super balingana ka te njungu ba mama na baso nyoka mana botapo ba mama baso nyoka botapo te ba mama na baso nyoka ma botinda quelque chose baso tinda te nanu na mona te live babimisanga live nini oyo ya ba Gaulois o Gaulois abimisa penja atinda ta asopa penja ta 2 lions to 3 lions mais lobi c'était alors ngana utu si ça pour to chiter peut-être to rejoindre 2-3 personnes yango na lobi Gaulois lingande kono Gaulois et loko so boma bango bazana monde ipo yango mona ki lobi balakisa ki pe suka na hypocrisie moment o ba billetterie fo eteka ba mama Bernice ba oluka bala banani ba Irma ba oluka batu bokende ko soutenir bango mais un mutu moko ye en plus njungu na to répéter loko même pour sonner en zoto njungu et lobela yo quelque chose c'est que faut aller kana délivrance merci njungu très bien merci beaucoup merci beaucoup. Continue 2 secondes là, pardon. Même iposo nzoto na ye, kotala mutu ka so talieka na elonge, vous comprenez que mutu azana ba problème, rebo shika baba, mutu fo aswa délivrance Seigneur, mutu fo aleka na ba délivrance. Mais boyambiye, na mibali na basi, yana kola mutu abunga ki abimi na zamba. Boyambiye, ya biso ndeko. Il y a besoin de les défenseurs, il y a besoin surtout Gola. Yo, on a aussi la non à PV. Au ça la honte na bagolwa. Surtout yo protocole. Même temps bakena okata ba fiche afali, yo mtozaki protocole Gola. Yo comme lingo ko yamba bi yamba. Affaire oyo. Ah, Irma de London. Biyamba, Gola biyamba. Naba na basi na bazalaki wana nokola ba mona défenseur ngo kala. Ça veut dire mutu moko azalaki na tena ye normal avant ki kuna tanga moni pose baby aye pa ba Gaulois boyamba ngai. Quel buzoba.
allez ba gauloise basi pe beno wana ba ya biso de défenser pe mona ekala défenseur na biso bwana ko comme nango les défenseurs biso moto somelo mafuta tala quel ba fanatique papa Hervé ba concert etandami wana papa Hervé auti na émission kitoko papa lati kitoko bon lo bataille elamba lata ki asombi ngien combien boko lo belango te mais mutu moko boy ah Sonia na mo papa Hervé penja akovanda bwami tuna pourquoi na lekaki na émission ngo ba fanatique bolobeli yango te hein bolobeli yango te un migolo comme ozalaka mutu ya teint clair. Ils ont proposé même les défenseurs, non? Défenseurs, ils ont dit que l'action place na somba mafuta po hôtela. Gola. Mais ngande kona yo nga 16 hours pour ce comme nga noir jamais lukel nga na nu crème o nga na ko parola pour ce ebonga. Mais les défenseurs ayeka lobby hour. Les choses sont là que non, massa nga les défenseurs oncle bana na rememo place mo boye ba ko salo BBL ya poso hôtela. C'est bizarre, hein? Ngamona vandaka awa na lobaka awa mutatini langa kado bokena kokosela ngaka makambo o 16 fingi mutu so ba ebiso laksa audio place 16 fingi ezati botini langa te lokoti metala mutu mo yeka lobi so bimaki na zamba ayebo pese ba kado ba Belvedere bazana basala ka ba misala président Rais basala ka misala Mobutu basala ka misala bokino kabela ye ata beblu konati boza mitema mabe bo mitema mabe ba irma de l'honneur bo finga bango pourquoi basala ka misala ba mama Bernice bazawana basala ba Bikael ba Jibril bazawana bo kabela bango ata ba lion wana bo basala ki c'est les gars. Alors la famille merci, la famille vous savez l'homme on a Sabino que la force vos opé sabiso et ça l'aura bien to mais la tende na lobaki mais to zo quelques ans metenga ko matsa batute na boy ba question je pense dans toutes nos questions te papa oza live na nyote dans toutes nos questions zate donc ça veut dire que au moni andeko na olobanga moko na olobanga moko mais nazo pesa pe petit na nga street ba raison et puis nazo pesa pe moi na nga 16 ba raison tous alara toujours mal compris likambo yo boloba vous trouvons normal mais soki ka nzungu alobi opelisi yango botumba botobola nzungu très bien alors que nzungu je prends ka actualité makambo ezoleka na zwi na ye na lobi na tie sujet nga koduta mosusu napesi ba vite parce que nga nasala basignaler lisusu bandeko na ngai totapote live s'il vous plaît toprotéger live oyo nzambe c'est marrable aluwaki tosala la première dame